La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut la famille, bonjour bandeko nanga, mbote bandeko bolandaka biso, mbote na bandeko tu o bolandaka Ursule Botelwa TV. Bandeko boka mwana miniature nanga na tieli bino papa na biso papa Blaise Chinedu, boka mwa bolo bananga to elisu na problème nini po na papa na biso Blaise Chinedu. Papa Blaise Chinedu boyebi ebio nyonso ke aza comédien, aza vraiment mingi alekaka na ba chaîne pe ebele, alekaka pe mingi na belle vie en tout cas. Tozo mona epe na film na biso ya meurtrier o ezoleka film o eluki makambu na réseaux sociaux film o ezokomisa vraiment batumite mamabe alors tomoni film wana ndenge eleki nanu kute silite belve azo mema biso penza musika na film wana azo continuer komema biso musika na film wana po ezana bablo musu non to découvrir te tozo linga to découvrir bomona ki dernièrement to sala ki analyse mimi ndenga kufaki Priska ndenga kufaki alors tozo continuer na film na biso ya meurtrier sur Bellevue TV. Toeli bino papa na biso Chinedu tomoni internet elinge elukasiko kokabola Chinedu na Bellevue Kanzi. Toebite pourquoi bokomaka sensible ceux qui mutalobi moi likambu moko boye bozu likambu wana boye nango bobongoli yango maloba veut dire bobaloli yango na bandenge na bino. Toebite pona nini bokoma sensible makasi tina point wana. Pona nini bokoma sensible makasi tina niveau wana. Chinedu aswani na Bellevue te. Chinedu alobeli Bellevue mabete. Makambo nyonso alobaki na live na ye, eza nango filme. Eza filme. Alors beaucoup parmi vous, boye Ane ya sika, solo ya sika, na gavke, papa, na matali fertilité masculine, agrandissement des troisième jambe, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la muki, feti e zongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tosali na solution, na gavke, pona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tosali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mi na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, colo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, Théo, na kisi ya comprimé, P injection, na cave-cœur, au zongi mobimba.
Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie Allemagne pe Angleterre. Na Gavker oko sepela. Bike makambo ya lobaki na live na ye eza film mais comme boluka kaka bo isa belvi boluka ka bolukele ba problème boluka ka bo déstabiliser ya ngo bomundi kataka ba parti moko mikie bo azui omoni batu na ekutu bakomi kolungwa bino bosaka na dio oyo utoleka na film wana dio oyo utoleka ya Belvina na Chinedu dio wana nulle part ailleurs na yebisaka bino Belvi azaka na mutu moko ya kosangisa ayebi ke so na sangisi na bosala bombe ayebi ke so na sangisi na epesa makambo yango bomona ke azaka mayele ya kosangisa ayebi ke mutu fona tsaye na so na tse bango mibale baopesa makambo so na zwi na kutanisi na baopesa makambo. Tant basala ba casting na bango bayebaka ke te fona zwa na tia na yango bomonaka ba comédien ba pesaka ba meilleur na bango na ba film et dépendre na muto akomi et dépendre na écriture et dépendre na idée et dépendre pe na ba comédien nini botie wana po ba pesa ba sangana pe na ba pesa bango ba bande kuluka. Alors to monaki eloko eleki epa ya Belvi kandi to moni ndenge Belvi akende ko kweya na bolingo na Chinedu to moni ndenge Chinedu na buta bande ko loba na Belvi alingi kaka adoda zeidi bana kite Belvi pas qui ferme toujours pour ayeba kike ye na Serge na basali divorce te na bakabwane te. Alors Chinedu ngani Papa Blaise asalaki na live na ye abandaki na ye ko sepela surtout ming na famille Bota pe ba mataki na live mutna mutayaki batebele batna bat balobaki na ndenge na bango meka ande boyebi bat balinga na bango Belvite batumsu ba kati balobeli yango pe na bandenge na bango. Dernièrement na ute ko yebisa bino eloko moko leka ina émission ya Gabriel aleka ina émission lobaki eloko moko soki likambwana Gabi alobaki zaki mama Milo mtalobaki yango to Aziza mtalobaki yango to Leya Ndaya lobaki to Marie-Jeanne Bololenda lobaki to Marina la bana minitio elingoza la problème na minitio bolinga bomo na be émission elingoza le mata 24 ata 60 ata 76 surtout 76 na minitio bolinga bomo na be émission elingaki esalama ebele pourquoi parce que mutu moko ya ngambo famille botanda lobiango comme ya Gabi mutalobaki yango bomoni pete ata mutu moko asaleli ya Gabi émission azate po bayebi ke kuna eza mabele petete ba okokate ata mutu moko asala émission pona koya kolobela ya Gabi azate bango nyonso komi kaka aza ya ndeko na ye ata lobeli ndeko na ye tali binote bongo tangu Milo so ezaki Milo alinga loba na ndeko na te kuna linga bimake ba comédien bomona ke esika mabe ezali. Alors nauti ke la bino to landa na biso live ya Papa Blaise en tout cas zakine kolobela mingi ba film na ya film o eleka ki penza alobela ki mingi na batabraza alobai na mabe moko te. En tout cas famille Bota côté wana il faut toyeba ke bato bele balingara Belvi quantité. Alors ceux qui ka comédien a ubimela pas Belvi kanza lobi mo eloko mobwe eloko wana batu mingi bazwaka yango bota likamba Mame Étoile ya mabenini Mame Étoile alobaki Mame Étoile alobi ata likambo mwa mabete na émission mais batu bazuzuzi maloba Mame Étoile alobaki nini ke yazaka pour motute Mame Étoile alobi bien ke ngai na sala na tournaka mingi pa ya Belvi mais yango te peki singa na kende ko tourner ba théâtre place mususu mais Belvi abenga nga trop dona tournaka trop de position na eza et pas Belvi Mame Étoile alobaki babaku so lingi sila benga kae bino ne bokomaka Mame Étoile akendaki alobaki koma boyaki na kombo ya Belvi kombo ka wana Mame Étoile alobaki Belvi aza Simeon yango wana ndeka kombo Simeon wana nde elukaki ba problème kande Mame Étoile alobaki mabenga so bolukela Belvi ekozwete yango wana nde bomoni ekreaki problème pour que loloba ya kofinga Mama Étoile. Alors famille Bota Papa Blaise alongwe na été Papa Blaise a fingi pe Belvite
Papa Blaise aza na ye toujours bien na belle vie na live wana alobaki na ye pe ya mabete makambo Papa Blaise abande koloba ezaki mingi mamba théâtre mais comme bango pe bazaka na bango ka pressé ba kotika bayoki ale mbala moko bazui bake bapandi yango na balolenge na bango na otikela bino tolanda Papa Blaise na kima nyonso olinga Ursule Botelo ya TV en tout cas au s'abonner zwa peta ya ko partager lenga émission partager lenga na Facebook partager lenga na WhatsApp partagez lenga vraiment na messenger nzamba lola a pambola bino tango zo s'abonner ko bosa na te activer lenga cloche à notification pour que prochainement tango to ya na ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso okozala yango bomoni na lobara toujours activer la cloche des notifications tolanda Papa Blaise na bouquet bien se kutana na bino à la prochaine tolanda tselanga j'aime na vidéo s'il vous plaît. Kati bonga lingi badoda te pona nini azotuna nga pe nga na komi soso po badoda ngai nadoda te nadoda te natika ye malembe yo ngaki trop précis ok malembe mama trop précis ya makambo nini mutu akumeli na ndako na yo asala trop précis ya erukuni non franchement mais pas trop ça quoi vous êtes à Brazzaville? Non, on va comme les votes à Brazzaville. Rasbeni, mon amour, ça va? Oh là là! Eh, on a Brazzaville. Nazoya be Brazzaville, au moins, Kalami, Rasbeni. Bon. Kalami, Nazoya Brazzaville, ouais. Nazoya Brazzaville. D'accord. On postuler à TikTok, non, comme ça, quand normal la publication. Comme ça, on a comment on a TikTok. Merci beaucoup. Merci. Bafan Nangai. Bafan Nangai. Papa Bouye yo. Bafan Nangai. Papa Bouye yo. Nani wana tutu. Belle fille. Race, merci beaucoup, Race Béni. Merci beaucoup, Race Béni. Papa Blaise, bonjour. Bonjour, maman, Boni. Bien, en tout cas, Zara fan, en tout cas, liboso na bando kanto zaka Nigérien ya solo. En tout cas, film osala liboso na oyo. Olingi Belvi alingi na yo tamoni o camarade. Ozomona makambo ako. Belvi akimi yo. Akimi. Bino boringa akima. Yo bo grimasaki o zaka mutabakiso ko bimiseli ngundu soka yi. Mungu na mwana ko lobana he. Ngana mwana lobana te kana zo mwana mutati ayibi biloko na ngana matadi. Na mutatu. En tout cas, Papa Blaise, on a vraiment fan na yo. Merci beaucoup. Merci. Belle fille. Tonalité wana wapi vraiment. Eh papa. C'est ça quand ndenge to incarna ka ba rôle na biso. Donc c'est ça. Bonjour s'il vous plaît, José. Kabila Zana. Na Goma. Una Bukavu. Siko Papa Blaise na o rate ba épisode mususu pona zo penza yango mobimba ifo na kota wapi. Non, kineka na Belle Vie Télévision. YouTube kaka Belle Vie Télévision ko so ba épisode nyonso obimela wana. Obandeli pena na 1 de tina 14. En tout cas. Christopher, merci. Merci beaucoup. Bafana ya Jean Blaise Lukanu, bafana Tinedo, bafana Tinedo, ngai yo bobaki na ya nasala live to solo là. Mais voici to solo là. Ezala rappel bière moko artiste na bafana na ye et ça la biso pe kitoko makasi. Merci beaucoup na bandeko noso. Vraiment. Nazoya Brazzaville, Nazoya Brazzaville, fora kende Brazzaville. Merci beaucoup. La façon ça qui maman motema.
Chine. Maman, nini yango nangabo. Institut de la belle tendance. Belle tendance. Institut de la belle tendance. Aïe. Au solo la Chine du aboaka yote pour nini. Nous sommes sur le nom de Tanga Bakumo Bango à haute voix. Race bénie. Ouais. Depuis Maman Lissi. Depuis Allemagne. Oh là là. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bafana nanga bozobima bozokota bokota to sala na bino to solola boyebisa ngai nini fona bongisa nini fona bakisa parce que c'est important pour ngai pe quoi. Oui, je suis là. Nengi na sepeli na rôle vraiment. Merci maman Lissi. Vraiment. Merci. Frère Chinedu Nazaraka frère ité. Longora nani papa soki mama narubi longora kombo ya frère wana oyoki chambara moko tine do azaka frère ité azaka mara moko tine do nai Ameli narubi longora nazara kakangai bongo yo lingi nazara nani nazara yi. Oui. Bakuruna yangereka banani isutu wan kombo ya mutu bakuruna yangereka tuka kongo etara makabu dago ye Chinedu wetu mama wetu Ameri wetu Ameri wetu wetabu Ameri yo na monitor sana yo ikoro boko ngana zambu yo siko Ameri nani oda muruba soko za muruba tseke ngape na za muruba to ze ikoro mokoti ngana za muruba ya muruba ya regoti na za muubo muruba yo kango riru na ebiti mama na bino na doda boyi na doda yi na zana kanda na ya kodota ifale na doda yi zambe mwana mwacho ya kiminga ikaka boyi na mabuku zambe bakuruna yangereka kom na korobate po na ligina nga makabuti ino bozala bakombo mutu kombo muni ya orukaka makabuku zwako kuti yombo mama na bino aligite to sorora na ye soki to sorori faro bakaroba katiko ngai mu cheketele na ye tori banki moko boyeto na yebite soki irokuni to mi to irokuni na yebita la sagesse c'est la fan de la famille Bota. Chinedu kala mingi te nazoya Brazzaville wana je serai nakozala wana bandeko bo tapoter écran s'il vous plaît je serai là en Brazzaville nakozala wana na France ville nalia peku pepe mbotonizi nalia pe mboto zabi nalia ripa ye mboto mboto ezalaka makitoko Toto baramba na nini ero kongo babinga kongo koko baramba miranga koko baramba bit koko ya fimbwati koko za fimbwati
Papa, comment le courage qui dit qu'il bouille? Na to sala live na ngana ba fari na ngaba ringa katine du otokuma bago yo. Toki koria koko na Brazzaville, koko bacha fimbo na tsoto. Maman nangai. Bonjour Papa Blaise, salut, je. Merci beaucoup. C'est ça, Coco. Bonjour, papa. Dosiansita, merci beaucoup. Bonjour, oui, bonjour, Marie-Jo. Coco Mboto. Coco na bongo Mboto ezala lipa. Nzambe na ngai. Tine no aduka koluka makambo oyo makambo zoruka awa. Invité bato baya to solola Chinedu yeyo. Bino bozaki na bezo bomona Chinedu yeyo déjà zali awa. To développer to solola to yeba so to sa ningeni to yeba so to développer ningeni mais voici je suis là. Et poto de la capati arasidi ango irukudi arasidi za irukudi pati arasidi ango irukudi gupa yagoba beka kagoda fiache gia pati babasidi bonjour. Alingaki ya boma biso bela keke mutu nyoto azaka na bakiti na ye nga naza na bakiti na nga naroba bakiti na nga te seko boma nga mabe yakotaka bonjour omeli déjà diamba nazododo naebite mongolo mona mutu oyo seko oyo naebite na kosepela mabe abomaka nga mabe yazaka akotaka tala misu eza melidiam nzambe na ngai kongo eza na bato nao kongo eza na bato Lingundu, Papa Blaise, Kimisi, Maman Belle, bonjour Papa Mboyi, Tolela Yofo, te yazaki na makabu yango akimi bakiti ngana koma ka hippopotamu nakoko koma le peri hippopotamu wana mena monika kasoki na koma hippopotamu na kododa ebiete yango na ifari na doda ye na bomoto boyi mais siko yaringi badoda te ogo doda nganga na komi toto bongo mutu soka zoboya badoda ye siko to kosala digi Ressusciter Lutumba. Marie-Jo na lela fort, ngape na lela bino fort. Ngape na lela bino fort. Madame, voini. Oh, mama. Yago ezalaka nini yango boye. Awa bazosala publicité ya bibali. Yozo luka mobali nani tine du. Okokoka café tuba. Mama nangai. Café tuba yo esaka mitita yeteri yo. Mama na Canada Mama na Canada. Ozo luka mobali yango. Ino mozuru kamakambo mutita ekote marokora riri oyebiri kwa gazi nakoroba te potako nakoroba chine do arobaki Joël Badiabanga, merci beaucoup. Merci, bonjour. Nakenda wapi, nazaliti.
Tapotez l'écran s'il vous plaît. Nalete mula. Oringa kamibali na Canada te chikoyo oringi nani? Oringi chiko dokoro oringi mubali na Canada te. Pona yo chikoyo mubali nani? Lobana no? Marijo ata yo moko mama. Totoro ba makambo na biso awa. Tara mama oyo aye awa. Aringa bana kora muta cafe tuba ifadi nango. Ara muta yango po. Mama yo. Zambe nanga simba motema nanga na pegwa tipo. Baringi na pegwa na nanu kutu na robiero koti. Mutu moka zo yawa. Periki kutu atiminga iboko yo zo yera kama kamaribara oyo. Matari yo. Merci pour les fleurs. Wadeka. Merci pour les fleurs. Merci beaucoup. Batu baringa katine do. Mama na bino marembe ya nini? Aza mwazite. Bino bokanisi nini yango? Boro bakuna pe bino pe. Siko ya yeko rara na bandako batu ba sara yero kote po ye nani yango. Ye tsambe. Basimba yete basara yero kote po ye nzambe. Julia, sambali kola café belve kimi. Te ya zaki na makambo na ya kimi café te na simbeli eta mwanda bwa café te. Po soki na merere ki café kacharinga ko zwa chocolate. Chopio moko ya boye pia. Na ringa kina petere e choti moko. Aringa ka yo kabiloko ya pauvre Pierre moko bu. Yo yebi chine do maramote. Aboteranga bana mibari chine do junior. Giselle Malonda. Ya solo. Mona Nigeria baloba mak. Fo yana kisasa to ke beta tour pa ba masa ngai ba emeka ba okutukutu ba papa o mona oyo kanenge lingala pasuka kakuna. Oyo ne ba pasula kalingala. Ouais, tapotez l'écran s'il vous plaît, tapotez l'écran. On peut tapoter l'écran, Pour tapoter l'écran, merci. Tu m'as donné l'envie d'aller au Nigeria. Ok, ne kota la nini kuna. Kota la bandi kokuna. Est-ce que yo kuna na Lagos tu baye bio? Boni bi ma tarana boy. Naomi, moto nyota tarakana bakiti na nayi. Ngana yebiti bango, soki batakani na ngai moto akobimari nkutu. Kutu rikundu moko nakobimami barema nkutu penza. Yo yebi ngati. Mangundu penza azo tabora boya kobi lokora moto ata kotinda. Mama Marijo Okamwe nako bibisari guduti naza kongoreti bongo naza kongorete focus ngai kombo nanga tinedu odukuma okirokyo nasuka otie mbuyi natuka mbuyi za komba te naza kongoreti okisi oyo kongore ndeko na yo kongore Christelle, désolé, malheureusement, on a un groupe. Il faut contacter la famille Bota, maman Belleville. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Maman a bien à Kimiti. Yajo, Marijo, Naomi Bouyi. Pocha Mabouyi Natuka. Nakoma Nazaraka desati nakoma lisusu Nigeria ndingini ni Viviani Vivi grani soki vivra gag bakombo na bino pe makati awa rokora
yo ko pukanga monoko awa. Marijo, olobi nini? Vivi Grabi. Chinedu odukuma okilokio de kima dinashu. Stéphie, Queen, la Queen. Ouais, Christelle. Je ne sais pas comment contacter. Calme-toi. Après, écris-moi. Combien de souka na pesa va coordonner? José Casimiro. Ya toti. Mama toti. Ya toti. Ozoro ba agree. Osoko ozoro ba agree to kende na biso pe na agree. Arrive to you. One day, hey, tala ba frère ndeki baza kote na tinidu. Mama nagaye. Bota pote ekra kuna pola ivieza na super ekoma na fatimité. Hey, kasi ezalaka pati moko. Na sala ba effort inaro ba français mais hey, monoko kiroro kora batenga libanga awa na monoko awa. Merci. Eh ba frère mwana mwati yo na ba frère aza tsuka na ba yo na moni fo baraka ka mundere oza mwati mundere po ringi frère ya wa makati bato baringa ka frère baza matata na bolingo mama nanga yi ya deki de Jésus-Christ wadeka de Jésus-Christ batsambwe ya bakombo ya ba wadeka boyi bokozwa bango wapi amari ana bino mukolo mosusu bokozwa oyo moni eroko oyo ekoko yanga na bakombo na bino olingi kokoma bakombo moko ya soki ya ndenge nini bokoto nakomi nokola boketo ya yabo Mariani erengwe kere problème na yo eza erokoni oyo ozosolola na tinedu soki olingi bon ça va na koloba soki na tiki tinedu kasi tosolola normal sali femme noire bon grâce mpo grâce na tiki tinedu kasi wandeke mbuyi osape mbuyi ya solo kasi seko za ndoyi na ngai seke biso na betwa bwae wetu là je suis satisfait bino bako satisfait ango pe baby osa satisfait pona ni pona changer na robino boye nakorobari situte Mariami mama omoni oyo ozosolola na ye tinedu odukuma okirokio moyi liboso nazalaka okirokio mabweni sikoyo nalongola mabweni bayebisinga mabweni eza kombo ya mabe nakoma boyi kati soki ayibaki mbongo na nga kozwali ngudu nga na mangundu natikalaka na ngo te soki ozali nini ozwi mangundu Marijo yoka kokamo yango bela akimi yoka kako ye nakozwa ye na kipwanza wana tango kubanda kutambola nakozwa eti
akoyoka makambo na ye esili nanu te. Ouais. Oui. Ton acteur préféré est ici. Mais voici, en personne. Et bobenga nga to solola te. Nana obenga nga to solola. Tokota na ligne, na fongoli téléphone, tokota na ligne to solola. Appel, ouais, nazaki na besoin appel boy. C'est qui? Kilomètre combien oyo? Kilo. Bonjour. Moye bibi makati awa. Marijo, awa moyi moko. Maman boni toto. Non. Bien. Hey, bongo ozoseka. Ozoseka makati koye ninya. Omoni nani tide. Zambi asali nini? Na Monica ndozala na théâtre. Kitongi naringaka kitongi te. Moniko. Muzungu. Berenga na. Bosuka bina toto Piero. Papa nani? Na toto Piero. La théâtre bosuka bana mwasi mako bilemba. Papa toki tata ko wana jenga igoro ko yankori. Ah, Piero Ndombati. Oui, salut Laetitia. Bakanga. Merci. Laetitia ngai tapo. Tape na gage. Bokini tukure ke. Otaki tebe na tine du ikota bwa baba. Pipi. Nakomi nanga Zakari. Pipi doko nani ataki tebe na tine du. Papa nanga oui. Salut tonton, oui. Merci beaucoup. Marijo. Allô, bonjour. Bonjour maman, boni nzoto. Nzoto bien papa nayo. Na bicho peto za maramu. Kora zo batela bicho kaka mwati nazaraki na ye akimika kaka boye na yebite soki nasali yero konini. Bongo papa mwati atima yo ndenge wana tseke yo ndo tsalaki ye mabete. Nasali ye mabete yero konini. Marabo ko kaka tanga. Na rigina to kaka boye akimi marabo. Ngaki koto da nini papa yo komi chocho. Ada toto te ada butu zikoyo zakaka nege turubaka go. Turubaka. Dabi na gai. Maroba oyo ya bayaki oyo foto tika gope. Mobali suka ringi maroba bayanke mingi ya kubuka mwasi ya kokima. Na betili de kaka nato. Mwati ya kokima, mwati ya ngaka maroba ya maroba pete ya. Ya maroba maramu. Laetitia zelana o matsayo na solana na Marijo. Ya Marijo. Atuka. Mutuna. Nazana esengo mingi. Nga na découvert kayo na théâtre. Na découvert kayo na théâtre. Tant on a tala théâtre no mbala liboso na ebisi yo na sepela na lingala wono lobaka. Donc so ozolo baboyi e bomanga mabe bon ça fait longtemps na tala sous théâtre ya biso ba congolais te zumwa mikolo. Na ebite so kozwa kaka. Na joua kaka. Parce que période mon a zesu ko mona yo te. Ba théâtre. Je dis les gars moi mingi mais
En tout cas, cette fois-ci. Il y a Laetitia, nous sommes à Tchoka la Minte. On voyage les moi Mingi Mess. Dieu nous a fait grâce. Nicolas, nous avons voyagé, mais nous avons voyagé qu'à la fin du mois. Mais en tout cas, ça me fait du bien. Koyoka penza nazana bato pe balinga biso. En tout cas, foyeba vraiment toza na vraiment pour autolinga ka surtout so koti na scène na linga loyo papa. Wow. Ya marizo tourner na yebo. Nzamba kana yo wawa. OK de wawa luka. Merci papa. Diko kozaka pela ndeko na biso obeoza Nigeria ojoua na oka. Nani yango? Gana za Congolais, mama Congolais. Tata Congolais, ngape Congolais. Bona na monoko de na bota mandi na regoti. Na boba bota na regoti na korera ni awa. Oyo kabo. Yango soko zolo babo okomi na mutu na bango kaka Nigérien. Soki na zongi de na zongi mutu na bino. So zongi na linga. Otiko yo boye na za mutu na bino te. Ante na ton papa wana okomi ya bango. Mama tika wana toka bana na kati toka bana. Na moni yo toka. Te toka bana. Bona nini yo soki na zongi boye yakomi mutu akot. Ngana siri kaka papa. Yo yebi kamara. Tangai papa soki na Arrivita yo. Soki na ko baka mabe papa na teki bolimi. Ya marijo. Yo to idima tena linge ba problème te. Lelo yi mokolo na nkolo en plus fete na ba mama yakaro ba mama fete na bangaza na lelo nde fete na biso te oye ba lelo mokisi yako lelo le 8 mati lelo le 8 mati lelo tozali le 11 mai kolo ya ba mama le 11 mai na ebite soki pe fete yango eyi mokimobima po biso na alimane biso toyi na alimane yango wana te oza mongara papa nga naye moyombe mpenza ndeko na yo oyo okomona oyo naye moyombe bongo moyombe yango azoloba lokola mongara boyetekeli me eje na makila te kaka ndenge oza na teatre na makila ndenge ngai mpe ndeko no nayi nango na makila te. Merci beaucoup. Vraiment nasepeli koyoka nzambe afambola. Merci beaucoup Marie-Jo. Ah là là. Yaleti, je suis pour toi maintenant. Bonjour. Bonjour. Hey, Aroba français. Oh, français. Vous allez bien, j'espère. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Autour de la français, le code lingue français, de qui n'a pas. Comment tu vas à la maison? Mon enfant à la maison, ça va? Oui, ça va. Et vous alors? Vraiment, en tout cas, je suis vraiment votre fan numéro 1, si je peux dire. Je suis vraiment votre fan numéro 1. De toute façon, j'aime comme vous jouez vraiment, en tout cas. Je suis vraiment votre fan numéro 1. J'aime vraiment. Nakona ba numéro 1 belé na éviter na kosuka na bango ndenge ni. Oyo numéro 1, oyo numéro 1, oyo numéro 1. Na sa nini? Non, ngande numéro 1. Ngande. Yo numéro 1. Ngande numéro 1 bango nyonso c'est moi. Leti maman et Laetitia et na sako et numéro 1. Bonjour Nigérien. Mon vieux Blaise, ouais. Maintenant, j'allais un peu dire ceci. Hein. Oui. Est-ce que ça peut être possible que je puisse avoir votre numéro? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que je peux te donner comme ça ou bien je te donne na pesa yo yango na komelanga na message pour na komela yango. Mais na linga ina pesa pena ba fan na ngai numéro na ngai. Parce que bele bazala ba numéro na ngate donc benga ngai komela ngai. Oui, komela ngai po finga ngai te po baba te bele baso benga na ba injure. Non, voici mon numéro. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis pas. Nazolo banayote, donc je dis. Ah, ok. Bon dimanche, Pesanga papa. 081. Ah, pardon. Zéla. Appelle ça 084. Ok.
10 11 309. 84 10 84 10 11 309. 309. C'est votre WhatsApp? Ouais. WhatsApp nangangwana. Donc nous salinga zwanga azwanga papa Roger. Bon d'accord, on va parler alors en privé. Bien. Merci beaucoup Letty. Laetitia. Au revoir. Au revoir. So off. Papa Blaise Landa Belinda na Libumbati. Nalanda ena Libumba. Bino bokomina Lubumba, chezaka Lubumba j'étais li. Atoka ngamo makambo na loba elmo nakamwa chine doso makambo azwa yango. Barabakar Lubumbashi yekaka libu yo ukoro kokwecha bakake na banzete ezalizela arte lisusu alte musala les banquiers depuis lemba oye hein balobi lemba toujours ah les banquiers na leli ti naza mongala te na uliwe basura mongala ndenge ngai nzambe Alors, Tinedu. Koko na yo, nayokaki yango te. pape nalingi kofinga lelo te nauti eglise nauti kozambela balofinga na teatre ngalinga ofinga kuna nafingaki mwana wana oyo ayibi biloko oyokaki yango te ya koko lelo tofi ya koko na yo nayebi ti wow nalinga parti wana soko ofingi mutu vraiment yo ozomemisanga lelo nalobaki na kozambela nalingi kofinga te ozoteka okotisi ngai lisumu okomi koteka numéro 00 na sambo ezape batabasebimi lobi nazozela yo finga mwana wana ngabi asalinga boye mpona nini nafikaki natuka ngai nafikaka papa nakoya kompete moko awa nabebisa sune ya bato tofi ya koko nalingi nakende tofi ya koko natali kaka te koko na bango koko na bango afana na ye nasepeli en tout cas nazwi numero na yo moponani nazwi numero na yo naobenga merci vraiment banimero yangona mefani nzambe na ngai yoka papa mutu na bagoe soki ozanga fani ikende kokufa na yo etika ozali bafrasi oyo azotya aloba kuna yoka neti siatapata nakofinga nakoya kofinga yo papa Voilà, wana ezalaki ambiance ya famille Libota elongo na tonton Blaise, tonton na biso moko. Donc tonton Blaise Chinedu wana ezalaki ambiance ya famille Libota. Donc bato bozo lukao séparation o kuta lobi o a critiquer na live o a sali boy ezalaki nango théâtre. Donc awa
pas de trahison ya mabe eza nango te. Merci mingi bandeko bolandaka biso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tilanga j'aime bien, nzambalo la pambola yo tokutani mbalasima. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.